Mbata ndete papi kakola betanga mbata mena zungiselaka epe to landana mabanga quoi. Beta ko mbata posa nani? Bon. Ya au chatoleka obeta ndinga beta ba passage ni mo crac 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 oh sungana obeta kara quoi. Tabeti kara na continuer ka koyeba oh. Après tant on a quitté na podium a tiki drum ma quitté linga na se on a banni a gifle était là bimisa qui quand même et soit qui n'était mais ça quand même gifle et soit qui n'était mais bima qui ka baraka yango zaka qui dit bato zo mona ke mutaye vers yo tena moni que intention zo ya wana sima podium na mulili intention zo ya yo on a kakol na la zamba chez moi claquette na chez moi na chez boit na pe na chez oups accompagnate na chez oups zomo olingo sani akyo lokuta mabanga tango bitumbe komi ya lokuta mabanga donc ekomi mususu to fandi na parler boezo yinda na ma campagne ibandi ko yinda wana yake ndeni cappuccino fois à suspension wana ko kamtol bano tazolo bazo beta li solo ti ba bengi Olivier ye wana na parler Olivier Paul na rêve na cappuccino ba wela ka micro ya ko mba pembe na 20 tonnes voilà siko ilwa yona yo beta ka wana soki aye ko senga otika micro te eleki siko asa ilwa ko manquer 20 tonnes comprendre pour mon ngolwa touche mo pe bo simbisinga bani pour boza choix de vous côté là moto azala ka wana pour public et le bino za manquement c'est tout ya kokuta ki nana ya ke na ngosiko pe fo asa ilwa moko fâché quoi ko kitina podium. Mais jour 12 et beta papi kakol ngamoko na misu na nga. Il pas à 12. 12 et beti kakol. 12 andeni. Ngaza ina fanda ipa kakol. Tu yara nzela moko. Répétition nzela moto kota nzela moko. To koma boyi bakangela papi kakol porte. Yambisi na la zamba. Babiko okota wate. Poani. Mibeko utili kolo. Na linga iko kende diga ke pa ennemi noté. Na kenda ki pa bina filé mais dommage bina fila boy ko zwanga pour parce que bozala kana yé bien. Ozo comprendre akeno pa bina filé akenda ka pa bina filé iga lobité ngana mundi butozaka tellement bien et voilà quoi. Bato orchestre on a ba ya ko proposer nga tant ba yoki ba vianga depuis longtemps ba ye ko proposer nga nde na kenda kuna tant na mundi ba proposer nga nde na kenda kuna. Okay. Et puis comment na komi awa na yoko senga no ko en vouloir ngate parce que ils m'ont imposé ya kondimaka yote ya consulter au matin midi soir. Voilà Fabrice a imposé. Oui, kondimaka yote. C'est le chemin. Voilà, ils m'ont imposé ça. Bah, je n'ai pas le choix. Et puis na moni que non en te critiquant ko bois que la komo ba pique et ça la qui n'a existé nazala quand même au nazali. Qu'on vouloir ngate s'il te plaît tu me connais bien. OK. Voilà. Et yo so monanga na critiquer na télévision moto abua ki ça y asala ke abua ka ba yo ka mongongo na niveau international ya na talent na c'est bon les talents ne suffit pas Gloria dans la vie les talents ne suffit pas tu me tapes ça makambu ya OK c'est bon ami pe ça pe makambu pa ya zakas ape ça pe makambu côté ya za OK histoire entre ngai na ancien travailleur na ko vouloir et pourquoi m'ta expliquer nga boye que ba imposer yango moi ce que tu as expliqué que ça déjà longo ma ko luka po yebisa yo oui il m'appelait à binga na téléphone bon enregistrer des propos pour preuve data ko banga est-ce qu'on enregistrer ou quoi na ko luka parce qu'il y a pas elle ko bebisa musa pa Fabrice mamoro ba ke ba mais parce que na yebi que bon il est aza quand même et pas yazali c'est bon. Na bengana ba danseuse parce que babane ko travailler le sous bien té.
Voilà. Danser autres. Oui, wana lobi siko ba yebake. Na uta ko bengana ba danseuse. Mais na tchai ke na bengana bango boete. Na sombela bango quand même mituka. Les comédiens professionnels de la République démocratique du Congo en prestation au spectacle des Olympiques 2024 à Paris. Le 20 juillet dans la salle théâtre du gymnase Marie-Belle située au numéro 38 boulevard du Bonne Nouvelle 75010 à Paris. Le spectacle des Olympiques 2024 avec l'appui de Orange, EFA Service, Réflex TV, cinéaste, diplomate et tant d'autres sponsors. Achetez vos billets en ligne sur www.theatredugymnase.com ou contactez ces numéros pour de plus en plus de détails 01 42 46 79 79. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Lors d'être branché sur Image Pro, tout le vrai de Gloria Olangi, la méga star de la presse congolaise, une américaine perdue au Congo, retrouvée en France. Je dis merci à tout le monde. Abonnez, partagez, vous ne serez jamais déçus sur votre émission Le Vu te parle. Je dis merci à tout le monde. À chaque fois, il y a quelque chose chez Gloria Olangi, la méga star. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à le véritable code unique. Il y a Willy Mouchine, je te salue, tu ne suis quelque part. Merci à Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. Pourquoi pas
aussi le grand maître choisi, Matata, ange adorable. Désolé, j'en suis assuré, à confiance. Eric Marcadé, 31, victoire à 57. Fabrice Simoulé, les bonnets Sangwa Blanchard, Kabanga, Selanga, Papi Kaimbe, on sera là les 6 na Lyon. On va savourer Namboka, Bavé, Ngambe, pour tout Nambandaka. Merci à Jires Nzenza, le guerrier. Merci à Général Fix, je te salue. Rythme Bombe, merci à toi. V des Amba, je te salue. Guy Basket, Chango Basket, Effectif Basket, Fire Basket. Merci à vous tous, la famille Basket. Merci à tout le monde. Beau s'abonner, beau partager ensemble déjà là la culture de la musique congolaise. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Gloire Lang, après des années en Europe. Gloire Lang reçoit pour voir un artiste de la République démocratique du Congo, l'homme de l'intérêt, l'homme de plaisir générique qu'on va savourer ensemble. Il s'appelle Mondibo, Mondibo, autre reçoit le mambo, bien bien que Mondibo soit mambo, autre décortiquer, ben information sur le réseau social, sur la culture de la RDC, pourquoi pas aussi pour na album na yasi kato consommer pe biti na kati si na mikili ya poto ba question zenga ba rapport za ebo binga na kendra be mission na ngato sala tout abombe abimisa so o ya bomba na kati ya mutema na ye si Jordan Mizo il est avec moi pour faire plaisir à Chimène Kassongo et Irène Bopeto ko fungwa déjà caméra Irène na personne bote master nanga ba mona déjà na Mondibo na plateau Mondibo. Bonsoir. Bonsoir Gloria Olangi. Boni. Ouais, ça va. To kotani suna kati ya mikili ya poto Ouais, ça a plaisir. Je suis vraiment heureux de t'avoir, de te voir ici à Paris. Très content. Et, si je me rappelle bien, 6 ans, 6 ans, donc, émission de Bosso, tout ça là, quand on a Motel Fiki, on a 2014. Ouais. Voilà quoi, donc. Georges Moleka. Ouais, donc, au monde, Lelo, à Paris. Et puis tout ça, l'émission, les Bossongana à Paris. Ouais. Je suis très content de toi. Donc, tu es aux appels à moi, aux appels à ma casse. Voilà, Mondibo. Et moi, dur à tout le monde, Balingarayo, Bamoningano, Snakate, émission, l'invité parlait. Kobala Batos, Balingara Balingara musique, Balingara Pemindou, Balingara Bastille, Nayo, Balingara. Comme tu te comportes chaque fois, on a générique, surtout pas. Pourquoi pas une émission, comme on a besoin. Non, je suis là, Azali, voilà quoi, je suis là, votre artiste Robino Mondibo. Je suis invité par Gloria Olangi. J'espère que Makambo ekobima na munoko na biso et puis ekobima na cerveau na biso et ko décevoir binoté, ça Makambo bien tonga eko bukate pour rien. Et au Bouka, peut-être pour construire les sika et édifier Batou quoi. Donc voilà, Robino Mondibo, ma première question. Ça fait combien de temps on a mon carrière dans mon privé après avoir collé capo artiste auto? Et bien, ça fait combien de temps Mondibo vivre dans carrière naïe mon coton qui est leader? 10 ans, 11e année bientôt. Hein. OK. Ouais. 10 ans, 11e année bientôt. C'est facile d'être leader? C'est pas facile, mais so talika ka vie de toyaka na mokili taliki ndenge mama azwa kazemi tia boti mwana so tali nyonso wana mitu na question est-ce que ça facile tout ça facilité au mona ke dans règle ya mokili quoi. Voilà, o nyonso to na règle ya mokili on assume. OK. So ba bosa la bilan, au sala. On a ndimaki kozala la carrière solo. Je savais que nous s'est lancé na mi côté dans nzela mo qui n'est pas facile. Mais j'assume. Voilà, tu assumes sur hôtel le carrière na yo ndo za kila msusu ko travailler chez Weranson auto pas do à Congo. So ba bi lelo au sala analyse na ki leader na tu préféré aux ala Mondibo wapi. Si we déranger ngata na groupe na nga ba tutu na ba master et déranger nga soyi babenga leader. Ouais. Ça va bien so benga artiste to benga président. Alinga penate mutabenga leader. Pour nous l'ingate. Alinga te sonara bien te na matoyi na je sais pas. Faut expliquer sonara bien pourquoi parce que yo benga do a Congo leader te. Te na benga président.
Voilà quoi. Parce que même dans le groupe, on a un président groupe, on a un chiffre 9. Mais on a un leader, on a 4. On a 3-4 leaders, on a 4. So, bisogno sotto benga ma leader. Monique, mutu na roba place na été. Donc je préfère le quoi na créer entreprise nanga, groupe chiffre 9 ou on a président na yango. On bien battre benga ngai président. Les entreprises, les amicanda ou le ministère à culture Union Suézali, tous les assises, tous voyager à quatre, tous les visa, tous signer un contrat. Le groupe est créé depuis 2014. Au foot à Bango. Au foot à banane. Ba mission on a besoin de salaire. Le groupe n'a pas panzani. Tu comprends des arrêts qui paraissent, bah que ça me fait. Non, ceux qui bon ça est pas depuis 2014 ba foot à Rabino te bo longwati. Ba longwa pe bazalit. Ba longwa c'est normal no yo longwa na Kinshasa se retrouver na Potondeni. Tu prends na longwa pour ça na luka vina nga na zayo sa na zayo sa panota. Te na lobby o longwe ko za journaliste na Kinshasa ko luka ni na Potondeni. Pour na bulana no binga déjà une américaine perdre kono na komeka te. On a lobby boy. Yo longwa ki na Congo pour nzali na Congo. Tena ko luka vina na poto. De même pays où il y a eu poto de même pays où il y a eu Kinshasa, n'est-ce pas? Pour que les journalistes na o sala yango partout. Voilà, ils ont en Europe quoi. Donc voilà ceux qui battent muta longwaka te po ba futaka ete muta longwaka po amoni aza libre ko longwa. Dès que tu longa na ba wenge musique à maison mais tu longa parce qu'on était libre de quitter. Je longa pour nous libre. Ouais, parce que oui, on est libre. Ouais, parce que je me sentais libre de quitter. En toute liberté, pour intégrer le groupe de musique à maison mère et en toute liberté, j'ai choisi de quitter. Mais si on a libre, tu n'es pas dans l'ongwa. Tu l'ongwa parce que vous avez considéré que on a une musique à maison, mais pour ça, il faut vocalement. On a un 10 ans, 5 ans. Mais ceux qui ont une musique à maison mère. Pour pas y musique à maison mère, faut la déjà considérer. C'est pas ça aura vocalement. Mais pas ça vocalement pour les qui disque à souka on a kuta na ginango. Disque musupe za la pena na wenge musique à maison mère pena disque za la pena le soute après disque on a yemba. Tu as maison mère disque kuta ka yango na. Na kuta ka album mona nga ko kota na kuta album mona malewa suite fin. OK. Voilà na kuta ka album soute et à part ça donc album mona zaki na studio ba osala ngo za ide na suka nga na ko ya album esila ki déjà ba lokela nga nzimbo. Na yemba ko yemba donc nazala grave considéré. Au foot à Minerval. Minerval est pas nan. C'est pas Kakol. C'est pas Kakol. Ba futaka. Boni bato ba futa ba Minerval kuna ba futa ba Minerval ndeto yoka ba koma ba mundi bute onazalelo. Bo chance mtezane sonde mort. Ah, vous comprenez que nous na yaki na wenge musique à maison mais moi na zaki peta na chance quoi. So vous douter na talent na seke. Tenga na douter na talent te yo bi yo mo comme to lobby. Yo mo to fungole biso ngana koma na yo te mo to fungole biso nzela. Non ngana ye. Lobby album okutaki ka moko ka ngwana. Nakutaki ka malewa, nakutaki ka malewa. Banzembo. Non. Banzembo silaki, lolo langi. Banzembo silaki album silaki déjà. OK. Uzomona. Banzembo silaki album silaki ba eko créer ngana ye tellement na ki na talent. Naki na boulot naki pena mutazo emba bolingo eza poison mortel kosala kabla gete na bolingo ekoki ko bomayo na ya pena na emba ba domire famille même ba na ça ba tierce vous comprenez na ya pena na ba va funo mambi la mambi fo yembila wele mal bigani de la munu tu fela kizoki Dalaka, lela mino kamino mankononga. Dolabi, dollar. Moni se poser même des questions. Voilà donc na yara na makambo ezanga munoko wana. Ba langue imaginaire. OK. Mututo se poser des questions. Oh za langue na bite za langue imaginaire quoi.
Oui, surtout moi, ma bosse que le comme ça, pourquoi baninga no boleka. Obi ke yo muto fongoli entre parenthèses pour nga tuna que ba baloa pour na bi ko longo. Non, yo muto to fongola makambo yo bazali. Mais yo kima ki on met na entre parenthèses. O to yembi boye ba mtumo na ndako asepe. Ah mundi boye mba bien. Mais pourquoi baninga no bozana bona wenge musique mais so badutana yo. Na talent na ondo yembi boye. Parce que baza balage ba complexe à beauté nanga. Pembe nanga. Ba na complexe kasi on en lobat. OK. On en loba. Obi mukona yembaka vocalo. Bolingo eza poison mortel. Bato nyoso ba yembaka simananga. Makambo na loba héritier watana ba kontelinga te parce qu'il était là. Voilà. Que son nom repose en paix ADT à Kimpo. Il était là. Bato nyoso ba yembaka na simananga bayaka ko bandela. Temtema na simananga déplique. Bango bato nyoso na bi bato nyoso ba yembaka prenga. Non Olivier. Bayaka ko bande nabi abakota ba vocal ba vocal tango otala na rétroviseur absence na yo na simandenge sali dega après wana ba vocal tango bandaki Fabrice bato nyoso bayaki ko yemba na sima makambo yo soko kutana héritier watanabe un jour tuna yango ko ebisa OK c'est vrai. Bato nyoso bayaka ko yemba na sima na ba bandela mama muto ayeli bino bolingo eza poison mortel kosala ka blague te na bolingo na kiti koki ko bomayo daye change ka moto identité frère a commis païen ma sœur a commis amoureuse maître a commis taureau yuma commis yanke obotama normal okomia normal yoka gi malela na boye na bonanga bolingo no ya 2 ans bolingo no ya 3 ans bolingo no ya 4 ans tozobina rumba na 1 ans zoko betanga na 2 ans obinaka na 3 ans omoni teke komi contre temps papa vraiment sala choix na yo ya oyemba. Nakati pour raisonner siko ya wana yako yemba. Mais ngana yebi ke bandela te ba 5 fois na studio. Na ebiso comment osenga ba mai, osenga ba mai. Wana yozo beta masolo ngo sala batu siko plaisir. Te yoka masolo beta rentre bino no ba misiko na maison merde. Wana siko ngo bano sala batu plaisir. Nde na yembi na bandeli combien de fois? Ndeko yoki nga na bandeli combien de fois? Et comment des répétitions? Comment déjà répétition déjà okanga mais babi ngana yoka ka bino parce que l'album na nzembo no ba neza nzembo ya héritier Olangi Fabuga Sayemba depuis Kayemba Olangi tio moni Robino Mundibu na ba jeune wana tout ba bima na wenge Robino Mundibu fane plateau mo lelo ana tib mo wasala ils en a 34 millions de vues ba jeune wana tout muto ana ngote. Donc il a par rapport à boulot. Il a par rapport à connaissance. Il a gâteau quoi. Mon Dieu, 34 millions de vies. Ouais. Il a générique na ya yo mais d'abord ka cause animateur. Ozo ba makamozo maîtriser te ba talon na ndako ba comprendre yo te quoi. Te ba comprendre nga. Faut faire parce que ngana yamba ona kishasa na tuna razela. Il faut faire très attention. Tu le fais exprès ou bien? Te mundi buzela. Mundi buzela kasi te nga ma poser. Baleketi tamso ero bazo regretter ba loba. Ka mundi bunga na poser la question. Artiste na biso ça ni na plateau mais il faut quoi? Il fait quoi avec ces jours? Mundibu. Naibna ngana tokendara. Na ebite tamso période wana misu na misu bimaki yo zaina na banzela ba mai ya batiki. Ata misu eza problème te danzela. Robino Mundi. Ne pera yo fallait même au poto. Généralissimo yelelo. Togobi na miso alelo. Togobi na miso alelo. Alelo. Okomatanga lelo okomatanga non non mi lobela ka zelanga ka ni matera yo luka nini yao za malembe ça bouge mais ça rythme non tu rythme pas yo yiba ça bouge de partout ça bouge da me tika na mbata bat basi mais ça rythme na yo te obi ke za ba tu es instrument na yo te tu es d'accord avec moi basi na ranzela makondo obi ya mai na koma mo obi ke rythme na yo te za rythme ba to yiba oyebi
Aujourd'hui, tu as volé, on a reporté au plainte à toi en France. Tu as reporté au plainte. Nanga no conscience avec un rythme et comptara. Tu es pas il y a battu oyiba. Mais ça rythme là, ça yo tes instrumental à reporté au plainte. Oui, on pouvoir peser un an ni juste OK ça banga no pouvoir na l'état que c'est ayo tes bateau. Mais le ressource de émission nanga sont tasu de yo lobby, attends s'il te plaît. Tu avais demandé au Sénat d'auteur aux information té mais tu me traites directement d'un voleur. Pour lobby et loko c'est grave. Na sala. N'a pas ça ba que rythme batu na zoa. Après émission oyo to luka ba mettre avocat. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Parce qu'il a dit que j'ai volé. Oui, je suis d'accord avec toi. Monique zoa. Au lobby ko loba zoa rythme ya batu. Na koloba na mutu que tu as volé. Mondibu. Na bando kota na français. Mondibu to solo na français oui. Voilà. C'est là. Dire prendre, emprunter, voler, voler et prendre et y a nuance. C'est deux choses différentes. Tu as pris, tu as volé. Tu me traites un généralissimo. Attends d'abord s'il te plaît. Ok, mais je te permets pas de me traiter. Voilà, bien que ça plateau non, mais je te permets pas. Oui, je vous en prie. Téléphone est yo. Ceux qui n'ont pas téléphone na yo, ça n'a pas permission. Il faut ce que tout nanga siko est-ce que c'est qui permission avant ou utiliser moi partie synthé wana ya batu fa tout nanga. OK. Ce qu'on a retrouvé na rebandeli question nangai. O senga qui permission pas mon colorisme. Mais fallait tout nanga question. Parce que na rebandeli question nangai. Faut le baboya. Na relaxo musala noté. Mais quand même. C'est na rebandeli question. Ngana relaxo musique. Mais ce question que déjà m'a payé lobby que non tu as vu oyiba et le combat. Qui ça yo musique té pour relaxer ngai ko poser ba question nanga té. Nous en espérance monde la musique qui n'a pas dans na yebi na tuni au senga qui permet à la personne colorisme même pour seconde était 30 minutes yo kanisi penza gloria tous à la bas intellectuel tous à la bato mitu parce que ba fan na ngami ko ba benga bango les têtes quoi les têtes. OK toi bato mitu et ça là quoi bien que cause appelle mutu et péta mais mutu osaka ndeko na so mutu donc pété là puis na mutu osaka les têtes na mutu et péta dans le bioté. Voilà quoi. OK. Voilà. Tous à batumi tout et salaka. Yo kazi bina nzembo na ndenge sala ba 34 millions wana lelo na ba réseaux sociaux. So ezaki loko abatu ya mutu. Ero ndembele mutu na poursuivre bisoté ero. Na makelele belé na tia na ba télévision na ba radio. Vous comprenez? Donc voilà, il y a eu au bayo kaka baloba ke no ba droit d'auteur. OK. Ezali ou que non synthé on a tout ça synthé à pamba il a parti saxo mobo ça on a kaya pamba tu contacter les propriétaires. OK azoka ba droit d'auteur na ye vocabulaire. OK voilà on est des gens qui réfléchissent donc to y baraté ce que lobby bêtement cela tous on a place tous aki moi mon kema cela ba collègue na ngai ils n'ont pas ça. Déjà, tous ces gens-là que tu prétends qu'ils savaient chanter plus que moi. Non, parce que tu lobby collègue na yo bandimara yo te pourquoi ko balwa mutu na. So il y a plusieurs raisons peut-être bandimanga peut-être dans un complexe parce que je suis le seul artiste la peau claire mais tu là au wenge musique maison mère joie. Peut-être je suis le seul peut-être dans un complexe wana. Peut-être ba monaka boulot. Yango moni peut-être résulté s'appelle lelo que non j'ai une chanson misu na misu où ils en a ba vu eza o ezali o mutu moko na wenge musique maison mais akoka ko tout à octave volante akoka tout à niveau en até. C'est quoi non comprendre pourquoi tu maison mère en général qui ata mutu parce que moi tu me parles de mes collègues au palais au bien ba collègues musique na boyemba na bango oui mais en général parce que maison mère ça mon aîné. Mais quand si ba collègue ango wana baza pena ba musicien mi les artistes ba bien voilà donc ba quand même ayebaki eloko nini ayebaki place ni azo kene ko poser nga parce que c'est lui notre formateur ayebaki ko yemba nga liboso poser nga fona yemba na bana il y avait déjà héritier il y a Olivier héritier redouté na talent na été lelo voilà redouté na talent Olivier Paul na rêve lelo il y a eu et Weranson il a chanté aussi Weranson
Ouais. T'es talent na été. Après moi, après les autres. Et après toi, autant que comme Olivier, autant que comme Berité, les autres bah combo, les autres le cas bah tout le monde les quinze, les des cousins on entend une musique à maison mais après toi il y avait Déplique, il y avait Fabregas. Peut-être aux informations, je me rappelle puis comme après moi il y a un peu Ambreza. Na yo mo pour Sambri. Oh mettons mais na yo mo pour Sambri. Surtout na question là. Depuis Kayemba, donc c'est pas grave. Mais la sambriette m'a depuis Kayemba na katanini wana. Depuis Kayemba. Après depuis qui vraiment intervenir après qu'avocat na depuis Kayara rotia voix mo wana. Wana ta tindo na Tibuchi na kolingana beta na ngaso ki wapi depuis Kayemba na 4 l'artiste Pomba Nuance ou azande kono boleka na maison. Mais na ngatu nelo mo mundi bozara mona we ratoza mwana ya de wa Congo. Par mycologie ben penabi y a pas des enfants en musique. Mona muta musique a raté. Suko yo moko tango. Azana raison ngape na mwana mututin. Ah, raison pour akosi moi na mutu soki mutu alayi mwana biyo kasi pe na mutu ana bana na ye akobimisa bana na ye te akobimisa bana na ye te akobimisa bana na ye donc toyaka nde kosala mosala na batala na biso balakisaka biso oyo ndambo balakisaka biso après mutu na mutu courage na ye na force na ye na volonté na ye mutu emekumbaka ye ti epai amoni. Donc tu es d'accord avec JB Mpena, moi na musique a raté. Moi na mutu na musique a raté mais ba mentor na bisonde na musique bazali quoi hein mutu ala kisionze là. Mentor ngolo bani na mnoro papa. Mentor ezali c'est lui qui t'a créé hein, c'est un peu comme ça non? Molakisi donc voilà. Mentor c'est ça? Ouais. Okay. Mais ko bagano papa nanga parce que papa est comme maramsu papa il y a respect papa ko lakelo mabe moi papa il y a moi nuance ezali. Ce que tu voulais contredire comme papa Mbaloba que na maternité à vivre na kangela comme akoloté mutu abida na maternité na kangela. Alors na maternité akobota mutu physique boete musicalement je parle ndenga musique. Ouais na ndenga musique ba mentor na biso bazali bato ba bota biso na musique bazali ba bo abimisu asali ya mais so ka bota c'est ça papa. Papa to maman na monde la musique comme père spirituel nanga père spirituel nanga c'est mon pasteur na spirituel ça père nanga la photo to tsaka bientôt le baka père musical kasi yango jibe na musuna terme kaka tika papa na musique mtarata c'est musique père musical hein papa ya musique kolobaka te ke mwana na ngai ya mwana na musique parce que mwana na ba boko lié ba tangti ba classe pe papa na ye père biologique na azali atangisi ba classe et donc voilà y a la musique c'est différent quoi faut le bar bien père musical nous entre deux à Congo et Ranson père musical na ngai na musique et ça oui Ranson parce que Ranson mutaye ban singa na mokili mutasali ke ba découvrir qu'il y a un talent c'est oui Ranson nous t'encadrons des deux à Congo. J'ai été encadré par tout Kalou, j'ai deux à Congo. Tous ces gens-là, même Ranson m'a encadré aussi. Okay. Même mon vieux Fali pour pas et avec moi, tous Aranais, il m'encadre aussi. J'ai des encadrés, j'ai plusieurs encadreurs. Mais mon toit bimi singa sali ke, après singa chance, j'étais dans les néants, après singa quelque chose. Sali ke na comme quelque chose, c'est Ranson. Maintenant, on a 3 personnes, Ranson, Tutu Kalouji, V2 à Congo, on appelle son bote, Nadjonga, Kune Koyate, so babi pour naka mutu moko na bango 3 au moni que par rapport à maramo kuta nonga malamu na musique par rapport na nengo vivre au ponanani. Wera, na devoir carrière nanga na Ranson, c'est clair. So on a joué trophée là au loba. On a dédié trophée à mon formateur qui est Ranson. Magé baba beta on a 12 na wenge. Na zo ba 12 na ba 15 ba 16 ba 25 ba 17 ba news tout. Et ba mbata pe? Mbata ndete papi kakola beta nga mbata me na zo mselara epe to la nana mabanga quoi. Beta ko mbata po sanani. Bon. Wenge beso bera. Avec ton combat poigne. Non, il m'avait énervé hein. Abando beta drum, moi je chantais. Donc voilà quoi. Bat basengi bis, il y a au château les cas, beta nenga beta ba passage ni mon crac 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 oh. Si on a beta kara quoi. La petite kara na continuer ka koyemba oh. Après, quand on a quitté le podium, à Tiki Drum a quitté les gens, on a banni. À gifle. Était là, à Bimisaki quand même. Et soit qu'il était, mais ça quand même gifle. Et soit qu'il était, mais Bimaki quand même. Au Barakango.
ezalaki qui dit bato zo mona ke mutaye vers yo te na moni ke intention zo ya wana sima podium na mulili intention zo ya yo na bata sima bato wana kakol na lazamba che moi claquette na che pe moi na che boit na pe na che oups Zomon. C'est la haute lili. Le monde de la musique nzambe. Tamo ya chembata ana cheboy. Accompagnate na che oups. Zomon olingo sani ni akyo lukuta mabanga tango bitumbi komi akulukuta mabanga donc ekomi mamususu. Na la zamba kakol. Le makasa nzoto. Apo mona ita mso ko zo pe biloko manta ya. Voilà kakol. Ko zo pe biloko dali. Kakol abuka presse na mola mine. Kwa mayele te oko buka mutu minu mais mutu mso na ba dali vide. Na la zamba. Yo ka biloko ba dali vide te. Na la zamba. Olingo bi mana porte. Ebi ke na sa mona ba matete tamso na bi apetwa ko zo pe biloko azwa biloko ba di ana confiance bondeni. Nga ina che mbata ya chenga hoops. Ozomona. Donc ba petio bazara tamso na ba biloko ne moi dans les vides ko beta ngelo moi dans les vides na kweyawa. Ozomona. Makasi akana nzoto te ezakana ni te ba misusu bana bakamuna bango bakata ba biloko na bango kata do ko beto loko mo simba ya ofandia. Après bosuka nini malin qu'il était après comme siko ko luka mabanga na seba ni ndo alanda na mabanga bani bosuka nini après on va continuer na rata la zamba parce que kakol tango ekomi mabanga ekomi ngape na komuluka mabanga e bani ko yinda ko amona ngape moi liboma quoi amona nga moi fou quoi donc après ba ko kota na kati China c'est parce que c'est mon vieux to vient ngai to lala kana ye to lamka na ye il faut fana nanda kuna bazo swana boboli libala na ye na femme na ye linda que je sali madame na ye voilà quoi moi na liboso na linda shilo botami na misu na nga c'est mon vieux donc il y a leki pe ba robe banana pe indi zomona après to bongisa après to zongi na lali pe kana ndaku ne to lali ndaku moko. Donc déjà ya bango bakota raté ba yebani bango na bango. OK. Voilà, c'était entre parenthèses pour le gros wenge musique. Donc so yimbata moko bimaka ezwaka pété na wenge musique à maison mère. Toi parier mta tricodaté mta simso toucher à tes 12 ezata parier na maison mère. Ah nazo ba 12 ko uté pa na yimoko maman na ba 12. Ya nini par exemple? Ba suka na ba 12. Yande ni le roi qui t'a na podium micro no ba personne. Déjà ya ke ba tchaka ba voyage mo boye ngasko na remarque ba voyage ngo na ba buzoba quoi ayaka sikote na tchaka ke ba voyage na bino bo mu na ngate quoi ba voyage wa pe baba ko voyage partout quoi ba voyage tout ko na tchaka ke et yango pété na yela na bige ngana ko voyager na vie na tellement confiant bi na ko voyager kana ba vie na ko voyager ka batu na ko memaka batu na sala makamwa minene na zaki bongo na esprit na nga quoi na yango te na yela na maison mais alors pona beta di bakute na c'est décidé ka na yaka ba voyage te. OK baza otia oteto yo rande ba voyage bacha te ba mona ngate na yaka ndete soki studio na ko ya oh nini mongo bo concert na ko ya mais mamba voyage parce que pe on a ce qu'on a yembi nini na yembi vocal na nga na yembi zo cartonné et tout ya chaka ki na ya kate après siko 12 malins 12 malins il faut siko tout le gâteau ba pourquoi ya chaka je vois bien que ça joue mon a parlé ba 14 cas na ye na nani nga biso ba kombo zate nani 20 de la jungle ben singa na parlé na parlé na côté là mais yo ndeni na mona kuna ba voyage te pongana zala tant na koti wenge musique à maison merci ka ba 12 ezobeta yo kutana na ba nani ba yasima no to kuta ba nani ba génération na bino na kuta bato ba yemba ba album avant parce que ko na wenge musique à maison mais faut yemba disque soko yembi disque ndo za na wenge musique à maison mais soko na no yemba disque te uzate. OK do ba onyo so ba yemba disque avant na kuta bango après ba ko yemba après ngande ba ko kutanga. OK donc 12 et bêta, 12 de Jésus bêta, mangana au vivre. Aya kota 12. OK. Ya ke to fandi na parler boezo yinda na ma campagne. Ibandi o yinda wana ya ke ndeni cappuccino fois à suspension.
wana okamtol bano tazolo bazo beta li solo ti ba bengi Olivier aye wana na palais Olivier Paul na rêve aye wana ndeni cappuccino voilà là et donc il faut là la toko di ça petio yo aye baluka ndeni ba beta ponga na kota OK so yo lo yo na ebo wela ka micro yo na le boga on wela micro ye ba ngomi ina nani ba komo ze bana Olivier Paul na rêve na cappuccino ba wela ka micro ya koemba pembe na ventone OK voilà siko lo wa yo na yo ko beta ka wana soki ya ko senga otika micro ko tika micro te moni ezo beta mwana miso nga bon ça pour comme de triquer bazo sala batu na batu ba bozana banani Olivier ba vimsu ba kufa déjà Monib libu les olinga ma déjà ngape na zaki na koti sika quand même na fandi wana na oyo a 12 ndinge zo betama ale ba ko keni voyage mo ba kene na Brazza na tika laki eloko ngo ke betama kuna siko Olivier sikoyo ameli babilo mo boye c'est non du solo quoi sinon de tozo ka li solo amela babilo mo makasi po abnyata ngo siko bien vous comprenez ayepe de ka ezala ko yeminze mbotikela muninga pe ayemba Olivier boy ko kitana micro mwana ma azobeta e papa rien cappuccino pas à rappeler on dit moi kite ape moi kite na mona rede da amde muta masano ayesko lokola achebwa longoli micro na nini siko vient na podium makamwane zo salema ilumbi solo public ezo rapete ezui indi zomona indi wana si oyo public est condamné sikoyo Olivier moni pour public ba ebi ke muto ayemba kawana les boga muto a créé loko ngo siko mukolo mouvement siko mukolo mouvement sarani ayokaka public siko est condamné Olivier en tout cas il faut la suspension il faut public est télémi le Cameroun longo brasé katiti Kinshasa la ville vous avez besoin de les boga sur la suspension ouais pour ngana kota OK moni na comprendre public est télémi bon Olivier tellement biloko ndia beta kipe eleka ki makasi bilo ni na ngoyemba ayemba mingi biloko beta kiti amela bilo makasi eza ba jour so faut signer tam se lo mo mela raté mais au côté lo mo bopo marambo ezala OK zomona aye siko yo wana eleki siko ça le roi ko manquer 20 on comprendre pour mon ngo le roi touche mo pe bo simbisinga bani pour besoin choix de vous côté là muto azala ka wana pour public et le bino za manquement c'est tout ya kokuta ki nana yake na ngosiko pe fo asa le roi moko fâché quoi kiti na podium suspension la ni o le beta nani le boga et Betty Olivier zomona zoke loko wana bana préparer contre ye moko mukolo likam 12 ans ezaki ya nani te mais ezaki ndepo ezwaye ezaki les boga mais une d'Olivier ezaki ndepo ezwande Olivier Ba ça abilo 12 là pena 12 quoi. Ba simisi ko Olivier touche na. Ba simisi ka touche. Ba linga ke suna wengete. Voilà. Ba nga ba remplacer onde koto, ba nga ba remplacer yo. Mais ba ko Olivier ke iye face à la bopa les boga pour que voilà. Le beta penza beti penza bongo. Ngasiko tellement na monaka déjà makambo bongo. Yo monaki on na spiritualité. Ton te nazaki on attend makambo zo le kaipi bango ba ke voyage et ko zonga likambo ngo ye na la zamba wana yindi na la zamba. Wana mukolo po yinda kiti na la zamba yindi pe napo okosa no makambo libanda me to zelo na la zamba. Total soki kokota. Ozomona po la zamba za place yake soit okati makolo ya ka sute vie baby soit o signer ko ya obetama so signé ko ya donc baba to la roba kiti o mona pena donc ba rabaisser ata o kenda ba poto tembo donc o mona pena le hindi parce ba to la zamba bazana version haute moi j'étais là na na vraie version toyoka mais o moni pe que no ba donc ba sundolier quoi OK
ouais basundoli penza Olivier quoi donc lumbi pende ko mutambola ne na sambati banzinzi bazolanda ouais indi kasi on a vivre lo ko na dinazo chance ya vivre 12 wana na comme ce qu'on a vu pe mo maile ti place moni bazo sala eloko moko bo yo fo bizo la radio ba garde na bano bida sur la voyage donc na yo mona moi de 3 voyages mo boy na ko mo kende na place à Olivier avandi nga na ko mo kende na place à Olivier voilà mo kende na place à Olivier na comprendre donc ne ba beti boy ça pour na ye mais profiter pe na nga quand même et créer siko maman na haine soit doublé pour déjà Olivier ça na haine ya cappuccino ninga mabe pour les bogards pembe banini parce que ngape sikoyo na ye wana uzomona ngape suna ye wana bogard metiola donc l'artiste le plus beau a elle sous-soana donc ba fan d'ici yo le plus beau maison même nabina batumba changa que le plus beau l'artiste le plus beau de la République nabi maison mère donc de la République to le qui comme na kitoko même ça ça comment na kitoko nabi les plus beaux de la République na tche Congo te nabi de la République République démocratique c'est dit Congo yo soko cha démocratique du Congo République comment nini ngo ya mundibu de la République peut-être République tchèque peut-être République na baka de la République République de mundibu voilà et ayeko mona ke donc bato balingati voilà na moni ke 12 baninga pe et beti ok pomte na osela ka maele tango Olivier kwa zungi ngatsko ba ko pesa nga nzembo moko boye na yemba ya vie Elliot nga na boyi nzembo yo mto boyaki oyesi we roboyi na boyi nzembo mais mon biso te bina maison mais ngai on a mis le besol bana te va bina maison même tazaka na modi le ya kaka kone héritier ngatsko na zaki bizarre nga za pena pe moi bizarre quoi bat ba kumsa Vincent nga na kumsa ka pena troté na maison mère ouais na pena pe moi bizarre ko tonzimana mundi balo baké bino so na maison mais ozaki ba baba était to zari après héritier kana kako yo lo baké na okese wana nde to zaki na okese ngi musique maison mère bato bazaki na mo a dire bato bazaki ko ningisa za kakakol na héritier de unga na kutaka mais jour 12 beta papi kakol ngamoko na misu na nga il pas à 12 beti kakol 12 andeni ngaza ina fanda pa kakol tu ya ni nzela moko répétition nzela moto kota nzela moko to koma boyi bakangela papi kakol porte en plus na la zamba babiko okota wate poani ni beko utili kolo poani na ebite likamona oloba o bato bayebi yango ti lopo yebate bakangele ka porte bakangele porte pe nani ngo kangele porte za ka jeune moko bo akengela ka la zamba wana bani eza ata chef à sécurité tete jeune moko ka akengela la zamba wana ayeba non kono na beta drum o ka somo bazole mamo ba drumer bazaki na époque wana ba Cambodge bazalaki ba drumer bazalaki quoi. Donc il a mon apena que indi kakola fashi yo koti ya sigale ngana kotaku kota ya kota te wana maison mère kakoli yema machine ah oui biso batinga pena yo kota ya kota te moto apesa ramibe ko pa ba type wana apesa ramibe otam susu ba retard ba kota te yo chef abi o kota te boye retard ko ba beti penza ke yo kota te sko 12 ans wenge équipement ba tout et bandi ko yi 12 ans après bangi so tali so ka ke ba ici atato sekaka tout peut basculer ko OK moni bonga bando betel sur la voyage c'est longa de ça ki na ya ba voyage so mona ke ba 12 ans zo betaka batu ngata on a boyi nzembo il a fait mon Elliot donc il m'a capomi banda wana ta on a boyi nzembo pourquoi boyi nzembo quoi il a boyi nzembo zo se prendre pour qui a lingala sabiso musique le quoi outé ba do wa Congo kuna ba nini angala sabiso ba musique et tout donc bandi ko yinda wana na bani wapi na ba 12 ba répétition msubo pa au mona ba concert mobo ba chikombono na liste ete webi ta concert boko ta na kin kombono na liste ate
baluki ozongi démarrer ta voiture baluki ozongi na mona OK c'est bon c'est que ba concert ezaka na bando yaka ba concert à public inde na bando ya na ba voyage na makambo tu na timbi na kana tchanka musika yango pete na yela ngana yela ba voyage te na yela na ya musique ndisiko vintu nesko ya komone leki tellement trois mona ngate na ba concert mususu ba nini ne ko bengisa na ndaku ti OK ay ko bengisa na ndaku malgré ça on ezaki 12 na niveau à 20 était 12 à niveau na 12 niveau siko ya toi 12 za ya wera ezape na 12 ya bureau ne ba ta porte douté oui ba ta porte uta kuna likolo OK ezape na 12 à niveau administration et ko beta pe wana ba mais ça chance que na chance que 20 na lingio mingi et ko sauter uyinde pena donc mukolo makamo OK oya ya bato administration pezara penza te OK ezara nango mukie pezara te quoi ayo bengisa na ndaku na yeti ye muyo yaka ba voyage te poni bochanga na ba liste te na bile ka clair na ba liste voyage te no ya voyage nde na na liste pona ya l'autre fois na y voyage mo ba ndo tanga ba liste ngana ate ote lobi ko coïncide be lobi na mo voyage ya bandundu ezali voyage mo bandundu ezaba ni bon voyage ya lobi ya bandundu yaka na ye na ngana na ba confiance ngi bele bo mukolo qu'est-ce que mo déjà c'est ka lobi yaka to ye ko ba chepi na mulungu pe na ba filmer o le kana zamba za caméra ba nzeka caméra mutu kingani kota jira sinzenza kota nani général Vings kota nani kota ba tout ba kota na biso to se to vant to tikali ba auto tikali na ko ba koti ba auto tikali ba kombu na liste ya te voyage à 25 000 francs bandu ba film 25 000 francs kasi bandu poko ma 25 000 francs botika na to tikali ba auto tikala ki tanga ba komuka yo to ba rara ba victime ba tikala ki na tikali kabe ba o ka to tikala nani kasite mundibu nani te ngana tanginga ba mitanga kamera sikoyo po ba ko bete loko moko bo me ba chepe mukolo moko bo apo eza masqué OK mutu mo ko tikala te me ba o beta ndeyo o ba bela ba komona kata la zamba bokutana na la zamba to kutempe na la zamba na en plus na ba 2h du matin à bise elongo OK bandundu OK to sisi répétition ya la zamba sili to kota bise mamoto OK de bandundu ba o filmer siko cha liste bani tabo comme na ngate oyebi ko rater ko ya voyage OK voyage te ozonga siko na balabala na ba bagage na ba koli na yo siko pomeza ba koli no ba tu mwana na ndaku au mona papa kendaki voyage azongi akete moni baleki batkena ngopeti batlexion siko na zamba mokini mundetali ba moni ngi ba otika yo voyage kotango tiba binoni yote OK yi ngande ba bete loko wana kotango tika zakani ba simo ke bin botika li boto batangi kombo batangi ba kombo sili ba batangi te otuna na nani ba ebige mukolo kese mutasa liste yo otuna na nani oza mutu yo otuna te bakangi bisi ba kiti botika li wana batu na kaka yolela ba bagage na mebo tourner bozo ozonga ndako na ozonga ndako ti na rabola libanda demanga voiture ba na tourner ndo moni 12 ya munene tango tuni 12 na pena 12 o na zo pena en plein caméra OK en plein caméra sko ta botika ba bazaka ta bis ba otamni ba oseka to ba te ba osane te siko eloko mweza bato ba sekate 12 na wenge ba sekate po beta kakol OK 12 na wenge bank sande mutu te juillet ezwa kinga egozwa payer OK tona wenge maison mebile to bozo ba 12 mutu to azwa 12 ate hérité na ebisa yo mutu to azwa 12 quoi ce qui part ils ont appelé na base na mibato zo akabino ba musicien ils ont appelé ba danseuse 12 ezali moemo pona ngeza ba moemo ya okotsa mutu esprit eza politique boko boye yake bozalaka toujours na regeza ya mukolo kese obangaka omona ke vie pe ko perturber vie pe ko basculer quoi yango zaki moemo ko boye ko utiliser ngo pona obangsa mutu tout. Voilà, voilà, je suis avec Mundibu. Parce que tu m'as sauté, je vais t'aller, tu vas t'en a pété bouya. Oui. Na ba époque où on est là, qui côté où on est musique à maison, mais au komi mutu.
olongo wenge musique à maison mais omoni penana moi sinon tam suna bana na famille ba yini yo pour longue maison à l'époque on est pena we ranson sura yini eza lokwa mokile yini yo ou comprendre na ba pire yo ba yini yo est-ce que ça base de quoi ba we ranson ba zai pena ba demi-diète OK sakana we ranson atanga ka kombo na yo atango na kombo aloba kombo na yo na zamba ona we ranson atanga kombo na yo le temps mona ya pembe tozo kombo nani robi ayebi ta sala ayebi te ça ba tumsu pa ayebi malinga kotanga te quoi pour mutu moi sang ke we rabosa na même ba komba ba bosa na kombo so ya J3 oh mission abi azara mission nga eza normal ko bosa na kombo atanga pe na orchestre na bosa na pe ba kombo wa musicien mission ye nza eza pe normal bosa komba shomi to bosa na kombo wa musicien bo shomi voilà to bosa na komba ba musicien belé na lobi shomi na zana ba musicien belé parce que ozana mission ya sali makambo belé za différent. Le roi Choma comme qui m'a mandé chante pesa qui énergie pas na hote. Abo ki ba générique belé pe ba rokenda Choma za roi roko. Na bossa na déjà kombona a évoluera sous na ngate. Orchestre na rokena. A évoluera sous. Ayiba o makolo. A évoluera sous na ngate. A évoluera na ngate. C'est tout à fait normal tout comme na ko bossa na kombona ye na kina makambo. Mais elle aura we ko bossa comme mundi bote comme ba fabrica c'était. Ah ouais ranson na bossa na ba kombo ba. A bossa tamsu ba kombo ba artiste msupe ba longwa. A bossa na Robino mundi bote po Robino mundi ba zo exceller toujours. C'est tout à fait normal. On va we bossa. Tant on a longwe. A bossa bombo ko Jacques par exemple. A ko bossa na. Ça c'est normal. A komina ba inongo, a komina ba chanter belé asika. Les œuvres en ganga Chomi, il a beaucoup bossé chez toi, tu sais ba blo rebelle au côté rombon. Mais yo ba animateur na ba sala mamamine na kati ya groupe Amundibu. Na ko sala effort, o bi ko sala effort ya ko bossa na kombo mutu. O sa pena effort o linga kité. Mais ils ont rappelé que ta musique yo kana bisao. Eza mutu mususu oyo o ki ko bossa na te oui. Mais en mutu mususu okoki obosa na te mosali pe fort ya kobosa na epona otali mutu ango ndenga koma na yo ndenga koma ko agir vis-à-vis na yo po ina eta zekela mo mutu ya nzambe na mokili po en vouloir etoza na ba haine belete j'ai déjà assez de personnes na ba haine na bango pour na kon vouloir ete na bosa ni kaka siko mutu natala ka makambu nete na yo kaka ba problème nete obosa ni oublier obosa ni c'est des choses qui arrivent non n'est-ce pas eh oui comme mundi buna non on a chomi beaucoup ma niveau parce que nga pas chomi pas manda chante na tikala ko yeba ete na yeba ki pa nom to pantanga ma chomi na lemba na yeba jo pantanga chomi je rencontre au Sidika parce que na tanga komba les bogards na émission na yeba to pas problème à l'époque les bogards Sidika mo beta plateau merde. Si on a un combat les bogards aussi dit côté les manettes, vous savez pas problème à l'époque, il y a un boyaka. Je reprends un chomi. Ce qu'on a mis tout narratif, comment on a chomi parce que vous avez rappelé maison, mais on a rappelé l'église. Tokoma. Attends, je vais t'expliquer. Na expliquer yo. Lui là, il m'a appelé. Sur to commander Tokoma. Lui là nani. Wana zandenge yo oyebeli na télévision. Ndenge yo yebeli na version yo yebina ndenge yo zo mona. On a vu version on a tout mis. Si on a bêté le psycho version parce que c'est assez. Oui. On comprend. Il y a des fois tu tolères d'autres choses. Il y a un moment tu tolères plus, tu dis non, c'est assez, c'est assez comme ça quoi. Et quand il a quitté, il est parti faire sa vie. Raison. Ouais, il est parti faire sa vie parce que il s'est retrouvé plus à côté de moi. Il m'a expliqué, il a dit si je suis parti, ce n'est pas par rapport à tu me payes plus, ce n'est pas par rapport à je galère, je suis dans la galère. Non, ce n'est pas d'abord par rapport à ça. C'est par rapport parce que j'ai vu que non vision na yo, na vision nanga, ils ont marché ensemble été. Par rapport à quoi? Moi j'ai grandi dans le style ndombolo, style ya kobeta musique na studio ndiaye, seben guitare solo. Parce que moi je sais faire du mieux. On comprend. Et puis yo comme ça là style ya misu na misu ba afrobeat ba afro house qui n'est pas facile pour moi. On a chomi mtalobina. Ouais. Mais makambo na oloba mutu so olandanga bien le bakeno, c'est des choses où qu'ils n'ont inventé. Vous comprenez? Et ba style wana c'est trop compliqué pour moi. Parce que yebi pe que to meka na ba studio mettre fois akoka ko boka na ba style wana te. Voilà.
donc on vouloir y était parce que dans le style il y a étranger oyoye nango yo mto s'adapter ya koki ko s'adapter. Moi j'ai trouvé que style on est bien zoté ka musique nanga plus loin na komi ko lukana sa na ko dans un système wana la beti misuna sous 100 ye quand même et l'équipe na ko beta bina nanga 100 ye quand même et l'équipe na côté na sali goûter là c'était de trop. Vous comprenez? C'était de trop. Voilà. Il m'a expliqué comme ça que c'était de trop. Natal pe carrière nanga natal ke babilo ko ndenge zo kende la nga letana lukana s'adapter na yeko la et aussi ma pena shooter na linga iko kende direct pas ennemi noté na kenda ki pas bina filé mais dommage bina fila boy ko zwanga pour parce que bozala kana yé bien. Vous comprenez? Akeno pas bina filé. Akenda ka pas bina filé. Iga lobité ngana mundi butozaka tellement bien et voilà quoi. Bato orchestre on a ba ya ko proposer nga tant ba yoki. Ba vianga depuis longtemps ba ko proposer nga ndena kenda kuna. Tant na monde ba proposer nga ndena kenda kuna. Et puis comme na komi awa na yo ko senga no ko en vouloir ngate parce que ils m'ont imposé ya kondimaka yote ya consulter au matin midi soir. Voilà Fabra s'est imposé. Oui, kondimaka yote. C'est le chemin. Voilà, ils m'ont imposé ça. Bah, je n'ai pas le choix. Et puis na moni que non en te critiquant ko bois que la komo ba pique et ça la n'a existé nazala quand même au nazali. Qu'on vouloir ngate s'il te plaît tu me connais bien. OK. Voilà. Et yo so monanga na critiquer na télévision. Ce que yo critiquera c'est ça. Oso monanga na tindi batu. Aza mwana oyanga prévané. Tu yo bi mwana musique arata mwana te. Mwana nanga musicalement. Voilà. Tu a mwana manda. Yo boyi mwana musique arata. OK, mentor na lengo lobi. Ah mwana te pas chemin za boire depuis pas manda. Mais muto aboa ki saye, muto aboa ki saye. Muto aboa ki saye. Asala ke aboa ka ba yuka mungongo na niveau international. Ya na talent na c'est bon, les talents ne suffisent pas, Gloria. Dans la vie, les talents ne suffisent pas. Tu me tapes ça, ma cambouya. Ok, c'est bon. Ami pe sape ma cambouya pas yaza kas. Ape sape ma cambou côté yaza. Ape sape ma cambouya ça la ba générique koleka ba tchana no boye kotaza. Et vous allez bien ça pe ka pona le coup musique à Congo quoi. Na expliquer au clair. Histoire entre ngai na ancien travailleur nangai mon ancien travailleur yo zaki mo msala wera nayi travailleur ya wera zaki mo msala na na lingala tolba mona msala mais je na travailleur lingala sonaram mabe ko za mona msala wina zaki mona msala wera na zaki voilà mona msala wera voilà de même pinde na abu ba o baza tisiko nanga baza bana misala nanga il travaille chez moi ba travailler na groupe nanga voilà na quoi vouloir et pourquoi m'ont expliqué nga boye que ba imposer yango moi ce que tu as expliqué que ça déjà longo ma ko luka po ayebisa yo oui il m'appelait à binganga na téléphone bon enregistrer des propos pour preuve data ko banga est-ce qu'on enregistrer ou quoi na ko luka parce qu'il y a pas elle ko bebisa musa pas Fabregas mamoro ba ke ba mais parce que na yebi que bon il est aza quand même et pas yazali c'est bon là tu continuer na ngote quoi. Tu vas continuer à théâtre, tu vas continuer à maçonneté quoi. Je dis tout simplement la vérité. Bon danseuse. Danseuse non. Danseuse wapi. Bozo na ba danseuse pe autre na danseuse wapi. Oyo yebo sombela ra. Na yebika ke na uta go benga na ba danseuse. Osombela ra kechi bo. Na yebi attends s'il te plaît. Na yebi na uta ko benga na ba danseuse. Benga na banka point. Na benga na ba danseuse parce que baba na ko travailler sous bien te. Voilà. Danseuse autre. Oui, na wana lobi siko ba yebake na uta ko bengana ba danseuse mais na tchai ke na bengana bango boete. Na sombela bango quand même mituka na pesa bango quand même moi mituka okangi. Ngana kanga mutuka mona tikala ngana pesa jamais loko na pesi mutu apena reprendre en jamais. Mutu nyonso alongwe pa nanga. Mutu tout alongwe pa nanga. Mutu tout alongwa e pa nanga. Oya longwa baye pa nanga bango nyonso déjà baya bafanda bipai na bango baya ba piéton ba longwe pa nanga ba bloquer c'est normal pour pas wera piéton oui c'est tout à fait normal quand même na pesi bango niveau tie pa na ko pesa bango ba kepe ko continuer carrière na bango en toute liberté côté ba moni ba ko continuer so obeti masula ba danseuse ba bande ko travailler le sous-souté ba koma ki esprit ya mibali trop
ibali bakoma iko ya ko bunda eza ba vie privée na bango mais comment iko affecter orchestre bango bengana bango ouais na mona pesi conseil mutazo kate na pesi conseil mutazo kate en tout cas na makamna ko ya kalisuté OK voilà yango moni na écrité ba oya sika na zo kotsa bango idéologie ya sika ko voilà mondi bunangana ibalelo ba benga wenge musika maison mais lopanga ba mongo ezanga problème ti ba mongo le to le la journée mobimba ka maison mère to le ba mongo na bipo na bongo et pas na ba bongo na longo déjà on a petit exemple mais yo na Fabrice boye la ranit bosa ba collègue bosa baniso bana matete boye bana pe na matete nga we la na yelo côté mais sauf yenda enviranga envia ko na nini enviranga soko moni mutu o azwa ka ba mission ba utake pano seka envia ka o fila zaka danseuse na yo hein filo azaka danseuse ya mokili azaka danseuse no danseuse ya mokili nazwaka ye et pas Ibra pas Ibrator ouais filo nazwaka et pas Ibra bongo Laetitia ponga na monaka et pas Ibra bongo Laetitia Laetitia na nazwe baté azota ba lunette azaka pas Fabrice ya rapana na ba kwesa na ba Laetitia ba leke bele te o matete o vraiment matete o matete vraiment Laetitia na pas ma référence maman ya Fabrice azaki marraine na ye auta wapi auta pas Fabrice yo mtozo apprendre nga te na kuta kepa na journée rap ozo apprendre nga pour tala bato o présenter nga EP tala bato nyoso jozo tanga kombwana oyebi bango ba star epa na nga te ina ebi pas de Fabrice tu ba oyeba ba tu ba yebi ba belé ozo mona ba star epa na nga so ina sina sala star ekoki o nyoso to sana vie na nga etalinga te ce que ba environ déplique pas environ hein déplique pas environ Pomni na mona za na ngona na depuis ngana mona kaka afinga nga ça finga ko boela nini parce que bandaka na zéro hein et c'est tout à fait normal ko tu matumboli nga na kole na na famille na nga na kole na ba quartier na ba école na tanga partout na tanga au mon école mo muta pembe kayo muta pembe ba utumuleza nani kayo le plus remarquable c'est qui c'est toi même na famille na nga le plus pembe kolekanga azate. Donc ce que maman za pembe maman opibia maman za pembe maman na nga za penza za oyazali ndinga zali quoi donc voilà tant c'est les choses de malade je suis congolais ata moto au lobby na nga ke aux étrangers yo kanze ko déranger nga ndenge tu bat traiter bat miso na mboka Congo ba étranger yo kanze pene ko déranger nga voilà, on dit aujourd'hui, vous avez combien d'albums? Parce qu'à l'époque, vous avez comme un générique au bois qui n'a tout n'a pas qui avec le temps. Mais ce que c'est comme ça, générique quand on a vu Jacob Aembarani, Salarani, Aembara, générique, Maïbana ou les rabatouba, chansons, bien répondant à l'époque il y a 6 ans passés. Aujourd'hui, tout album, il a aujourd'hui, on dit on a combien de génériques, albums, maxi single, tout est Mundibo Robino parce que kebat ba ko lobake on dirait Mundibo romna ba style mo ba comprendre te bilamba lo ba Michael Jackson ba comprendre fa ba pantalon zo la tête ba zo e ba soute ba mso autour na ke Mundibo ana problème nini qui so simba que c'est lo ba retour ba zo comprendre ba style eli biso ngo te vraiment na monde de la musique Robino Mundi ba talon ya ba mkodo lo ba au kiti descenda vie autonome yo mo siko ba tu ba zo comprendre yote o komina batatu na nzoto tenga za batatu depuis Kinshasa ya ngande tatu depuis Kinshasa Mundibo na ngo yo siko ndi ba mono o na mona itango changer bilamba eza pe depuis Kinshasa changer bilamba ngana to changer bilamba ko temoko changer bilamba na TV na changer bilamba c'est bon na changer bilamba eza ba style banini style a mobondonde a mokodo mais na sepela ka vera mbofa ndenga lataka OK on se style wana na ba jipe on ata mikolo donc ve amuna yazana ba descendant bref moi yazana ba descendant album vous avez maintenant combien d'albums combien de génériques maxi single na maxi single chiffre 9 ils ont na bakati ba 4 lettres na bakati oui wana maxi single ezaka EP moko ya 6 titres. Depuis on a bimsa album te siko na zana kati ya préparation ko bimsa album on a kombo ya Mwanza Kongolo. Pourquoi Mwanza Kongolo? Arc-en-ciel voilà Mwanza Kongolo on est arc-en-ciel Mwanza Kongolo na Chiluba Mwanza Kongolo nde na Chiluba arc-en-ciel voilà to valoriser quand même bilobela Mwanza ezarande bongo tibana Mwanza Kongolo Mwanza Kongolo soki utapi OK voilà
Donc album nanga liboso o nazo préparer pour bima bientôt là ngwana comme no mwanza congolais na ba titre loko là ba déjà un jour et bimaki un jour oui les en a ba ne lâche pas. Il y a combien de chansons à l'intérieur? Tu les 9 titres quoi. OK. On a juste nassé à 9 titres. OK. Voilà, les albums moko Mwanza Congolo, tu en as un jour ne lâche pas. Et ouais, c'est Bimi. Oui, Bimi déjà sur le marché oui. Les aliments et les 9 titres. Oui, c'est ça, générique et belé to bêtiment oyembi vraiment de bado sengo oyemba. Parce que baninga basenga ko oyemba, basenga quand même des films aussi loko que c'était baba que bokete na passe bo zo terrain, ba bete ya poli, asimbi malinda na bo beta bo oyemba mais au sala ngote. C'est que l'album oyembi to kena so sema ka ba ve Jacob ndolo bara souvent. Moni makambo ko oyemba na to lo bango na émission ndeko na o moko. Makambo yo ba débat ya ko ayebi ko yemba te wa ayebi ko yemba eza ba débat ba to maboma fou penza yo ko imagine na mboka na pe Congo ba tongo ba loba ke ba ayebi ko yemba na ko yeba ko yemba no tutana no elo ni osali na mo ba sali nini et puis na mona bato ba critica bato matin midi soir na makambo ko yeba ko yemba ezaka ba chanteur o ba betara na ba orchestre baya ba kima ba orchestre na ba poto misu ba luka ba nzela ba poto baya ba seletouva na ba poto ba ko mosana bango misana poto ba tika na bango ba boaka ba gant. Donc bato ba critica bato ke ba yeba ko yemba te la majorité zakaba o jamais mona ke mise mo bona kin aba no critiquer ke bato ba yebi ko yemba te parce que ça la majorité na mona zakaba ke ba mission ba otaka ke chasat ba otaka ke chasat donc ngana yo comprendre yo analyse ya pour ma mutu bato be ba comme na problème ba tête en fait ba tête komi ko doka yango ba komi ko loka ko latsa bato ba zo sala ba effort na musique eloko wana ya kozala ke ba yebi ko yemba te ayemba na ba autotune wa sala ka boy. Donc nga désormais so na moni ba débat bon la débat ya bato maboma nga lokwa mutu na ngeza na zo sala na ko kota na kata ba débat ya ba bongo te quoi. Donc finganga to ko traiter ba ninga no ba traiter ko traiter ba musicien Congo ba maboma finganga faux chanteur matin midi soir ndenge nyos to yolingi sala na nukolekanga wana ndeza likambo sala koleka robino mundi bundeza problème biso beta na bino na la piste la majorité bat ba finga to beta na bana wenge wi to longwa na wenge biso to e pa we ranson yo longwa sko sala nini e loko nini yo sala parce que non na mona un chanteur local héritier watana bete a lobana robino mundi buke faux chanteur jamais ou ranson formateur nanga jamais otika lobake no petit na bana ko yemba te jamais soko moni muto alekaka biso tout na koyemba na wenge musique maison ma ebo à longtemps aleka bino tout na maison ma na yemba aleka ba tout na wenge wana biso tout yebi bo ya mote quoi. OK o moni jamais lobake Robin prévalé na yemba ko tuna nzembo na e aloba jamais que Robin Mundibu ayebi faux chanteur jamais soit peut-être aloba ngo mikolo ndenge pe pa komi na poto pe ndenge moko boye peut-être aloba ngo mikolo mais au mona na émission moko te aloba makambo bon to ye na mboka na biso Congo to longona na wenge musique maison mais to yesko na ba artiste mso libanda au mona Vera Mboko Fiolomide jamais a boa asalanga ba critique asalanga ka ba éloge to eve wazekwa to eve karma pa to yeba vina biso ba manda chante to yeba vie ba hilo na yemba ni kutuna to yemba na Lubumbashi vie ba hilo azala ku te tonner tito yemba wana ba hilo ouais au monde un chanteur parce que na biso tout ba jeune hein na ba jeune de toi ba jeune muto aleki ibra na yemba te ibrator pona nga muto aleki na yemba te biso tout na ba jeune. Donc au monde jamais aller à la télévision à ça ba débat moi ba bongo quoi au monde grand mission ça la makambo zo simba lelo zo mona na makambo minina zo kumba drapeau ya mboka na biso a tombola ngo likolo fali popa au monde jamais et d'ailleurs quand na émission mona zala étonné ba tonner des bons kuna mboka no Congo pona des bons aponinga na gezma wete ba mona ngolo kwa ba blague mais ayebi pourquoi ponaka des bons ils sont parmi ba bons vous comprenez donc voilà donc ceux qui yo nalanda vient biso ferigo là Jésus des nuances
na plateau batu netanga ba bon kumba mundi bima bipe na kati ese makamna lo bana kosi vena biso fere gola to benga lelo te émission zali o atanga kombo ya Robinho atanga ki maebe Robinho te alo babi tanga ba bon atangi Robinho maebe ndelo note parce que on dirait te aye belongi nanga est-ce na besoin ye belongi nanga l'essentiel ka ke no tamba bitanga ba bon atangi Robinho na Congo ba Robinho ba combien na mboka na biso Congo mutu na kombo Robinho mundibu ba combien vous comprenez donc atanganga donc les restes etikali soki yo bandi ko boya o leki bato na nyoso nga na tangi te yo leki bato nyoso nga na tangi na koyeba musique yo leki bango. Vous comprenez? Donc, ils ont dit si c'était bateau maboma, bayaka na ba émission bocheli bango ba bani ko sa ba folie na bango. Ba oluka pe bacha bango ka ba mona ka finga ye Robinho mundi bo démarrer mundi bo ça bango plaisir quoi. Yo me remarquate mutu soga kiti na kini. Pour bato ba remarquer ka na kini. Pour ba nzele na kini ba ka na kini fa ça ba émission. Il faut nyata mundi bo. Soki mutu azongi na poto. Pour battre remarquer qu'à sonner na poto faut soit ça ba émission faut ça ba émission pour ça ba émission faut nyataka mundibu pour ça bango bien batcha bango peka batcha ba émission na bango ka ngana comprendre na oui ko en vouloir mutute na ebike no ndela boye ba boa ka libanga na manga weza ya kotela parce que Congola budaka Congolais c'est logo ta otanga kombono ta na tana yote donc voilà quoi voilà affaire tia date basta la minene. Déjà, l'artiste a fait Regola, Dida Sarena, Suisse, fallait pour le 6 juillet, na Lyon, Amboura, ba Favos Moulé, ba Blanchard, Kabang, ba Papi Kambe, les boss, vient Gambé, Nambana, na Pissombo, tous les 6, les 13 na Bordeaux. On dit Bouddha, t'es à Campo, Babi, Mikolo, mais c'est pas confirmé. Ton boy, qui on a dans la salle, c'est les passés. Tiens, date. Date, t'es à na Wap, Arena, Stade de France. Héritier, t'es date, hein? En septembre, oyo tangi ti siko na oloba ngozaka na deux concerts moto beti na poto bon na PV na biso nyoka longo pa beta la beti Belgique a beti Londres donc voilà ti siko yo ba o nyoso ba che ba date na ba beti te peut-être Fabrice pena uta peut-être ba ko beta peut-être pe ba ko beta pété voilà et puis ceux qui ba ko beta baza pe kabato ba bande avant bisoti na musique ya moti Fabrice pa bande avant ba bimi na musique avant bisoti ozoza maîtrise makambo zo ba to na bia bande bimi avant ouais donc aza ya na musique eza bato ba bimi avant biso na musique ba biemba avant biso ba album avant nene succès ya Mado avant yo voilà carton Afrique kitoko trop ba sala makambo na nyosto avant biso pe Robinho mundibo pe na zoya pe na tananga na voilà bosé la bon makambo on est hérité c'est bolongo nzela moko hérité ba musique vraiment album la 2015 makambo yo yebi on est hérité ba ka bolanda makambo yo yebi kenga na kosala komitumisa te pona finir par kosala ngo yebi ke non batu nyonso to ba otala biso ba yebi ke mundi boza capable ya remémoire mission na poto la capable ya kotia sali na poto abena auto sala auto descender problème ah ouais invitation te na auto sala ah ndete kabiye na auto sala 20 dates. Parce que na saki 20 dates bien que ça y a ba showcase mais na saki tourner à 20 dates en Europe. OK. Voilà. Donc marambo nyoso batu ba boyebi kinga na sala bo mitumisa te pour nous ça na tranquille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment na suka TV Rangonga. Marambo ko le kana TV entre J bien Pianawe Ranson Blaise Boula point de vue na yo. Maramni le kana bien. Ba guerre ba Sokoda Blaise Boula silkele we rapé sembo na e. Mon âge bien penalé qui a bi mon amour beaucoup mais ça car bien ça mena ba concerter ba bien abato fala pesi ba fisa ba yuma nyon so na so bosa analyse point de vue mais na Congo photo ba ka ke mutu nyon so azana ana liberté ya ko pesa opinion na e na makambo nyon so yemoni fa lobela neti ngata to sola no bien so ko pesa opinion na o selon yo na kon vouloir yo te so lobeli kamo bo selon yo pourquoi faut en vouloir yo. On comprend. Donc, tout le monde soit monifie, soit ça a réclamé droit naïe devant caméra. Ça n'engage que lui. Donc, Baza Mikolo,
makambo mikolo to chaka munoko mingi na katite biso to sambela ka ebele pona bango po kimkolo na bango ti bazokola wana bakola nango propre ezala bien ezala na respect belé c'est ce qu'on veut voir moninde basangana ki babeta di stade des martyrs wana pe ba yango pene loko ba honora ki biso mointe quoi ba yi pena exemple modèle a bien s'il faut soutenir biso to soutenir bango nde na majar makambo bongo na ba oyo tunelinga ote quoi donc la question tunelinga j'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Quelques on a profité na occasion pesingana pesa bato rendez-vous le 29 na Uvira. Tobeta concert le 29 na Uvira le 29 juin au Tozali na Uvira na espace El Paradis boya pendebele boya revivre. Bino mundi bona groupe chiffre 9 na mobimba na Uvira. To na 3 concerts Tobeta pe na Bujumbura. Après toyozonga concert moko public et soupeka na Uvira. On a concert le 29, le 30, na les 2 juillet. Voilà, on a profité de l'occasion pour nous appeler ça. On a les DG Serge C. Swindanda, mémoire d'un éléphant. Donc, on a autant en combiné deux fois, si tu me permets. Les DG Serge C. Swindanda, mémoire d'un éléphant. Quoi. Donc, on a appelé ça Bambote Payazali, mon grand frère Ricky Sengel depuis Belgique, Gege Mogro Solid designer. Et Izidogo, hein, voilà quoi. Doug Dinika les pouvoirs, honorable Betty Pitilo, Ravi Kabasele, Jires Nzenza Guerrier, Général Vinx, hein, donc voilà, Valentino, hein, le manager Valentino, et Jaroul, salon comme les Quinois, héritier Kankonde, Eddie Malamba, Rythme B, Héritier Basket, Shango Basket, Mbala Desamba. Voilà. Merci voilà, merci beaucoup. Merci. Bien, on a une question trop pertinente, mais voilà, ils ont Gloria Langui, il y a beau comprendre un peu, c'est Gloria Langui. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Mondou. Je suis flattée d'être mon invité sur le plateau, le vidéo parlait avec Glolanga Megasa. Merci à Jiren Nzenza Guerrier, merci à Général Fixite Sali, merci à Ruth Mobé, merci à toi, Jordan Misodi à la caméra, merci à VD Zambambala, merci à Mamé Méline Zembatos Pepe Ambetolo, désolé à mon agence privée assurée à confiance, Papi Kambele Boss, Blanchard Kabanga, merci à Fabou Moulele, merci beaucoup à le grand maître Choisi Matata, ange adorable, grand maître. Je te salue, merci à Vérami Amissi, à Djodjongo Daimen, respect à ta Corneli Monongo Saladin, Tena du titre. Merci à Corneli, merci beaucoup à Ordi Paris, 20e Simbelanga Paris, Namaboko. Pourquoi pas aussi à Vianney, Mokonzale, je te salue. Merci beaucoup à V. Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. Je te salue, tu suis à Londres. Merci à toi pour tout. Merci à tout le vrai, Batos Balinga Glo et Olang. Merci à Irène, Irène Bopeto. Irène, je te salue, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à Chimène Kassongue, merci à Lydia Kankuna d'Argent Kaya, Mirachoun aux États-Unis, merci beaucoup à Christelle Mobutu KBA, mais je te salue tous les vrais aimés, partagez, rendez-vous le 6 juillet à Lyon avec l'artiste Fali Poupa et le 13 à Bordeaux et Mondibou c'est pour le 29 à Outouri. Ouvira, donc mon ami et frère Claude Kabolou, donc Tokutana Kuna Ouvira. Staff Mobimbaba John et tout, voilà. Merci beaucoup Jordan Miso derrière la caméra. Nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir prochainement. Bye bye.